soutenir ba lauréat examen d'état 2014-2015 ya lycée franco-latin Oyo et salaki 100% na option nyonso. Promoteur ya lycée franco-latin Monsieur Zegon Kela invita Kinsala Nzambi David na réunion de parents Oyo et Selemaki Mokolo ya lobi dimanche 4 octobre 2015 na kati ya lycée franco-latin Oyo ezwami na avenue Inana na commune ya Selembao. Ezalaki pona ko remercier Nsala Nzambi David na geste Oyo a salaka na ba diplômé nyonso ya école lycée franco-latin. Réunion de parents Oyo ezalaki animé na ye moko promoteur pona ko interpeller na ba parents pe ko veiller na encadrement ya ba élèves na Oyo etali éducation na bango. Boye ba que bayaki ko sukisa na débat Oyo etali frais scolaire. Kuna lokola réunion et Selemaki na présence ya Nsala Nzambi David, président et ONG les compagnons de David, tangu azwaki maloba à surprendre ba parents ya koyebisa bango que azwi charge ya kofutela bana frais scolaire ya année 2015-2016. S'il vous plaît, ba parents bazalaki na esengo makasi wapi boyoka ndenge ba communiquer. Papa en tout cas na sepeli mingi pona David ça le loka sali biso na Selembao ayene ko na biso bana batanga kana lycée franco-latin. En tout cas azui bana biso en charge dans le mobo on nga na pensa ki na ngote o kutu don na lali ki ngote. En tout cas na mono na batena 5 ans merci to sepeli trop omone ceux qui bato ndenga bazata 5 ta 6 eza bien puisque ndenge bazolo baki na compte ya l'état babengana bana te bani te mais o eza privé so babengani te moya bafuta eza te mais lokola ye azu charge wana c'est-à-dire awa pe moya babengana eza te ti na période en tout cas nzamba pambola akendeliko likolo sepeli mingi pona David Nsala po ndenge andimi charge na biso ba parents. En tout cas, Nzamba Pambola na o asel na kati ya lycée franco-latin. En tout cas, message ezali David Sala sungi biso pena donc place to koke ko sala to futa minerval to futa sumbonga affaire l'état donc en tout cas o David Sala sali penza en tout cas Nzamba Pambola akende liboso. Oui, na sepemi na David Sala sali na néo to uti réunion c'est le comportement à lobby na charge ya zupo na biso sungi biso ba para. La capacité to na mukoto lento pesa. Ya zu responsable ngo en tout cas to sepeli mingi po asungi biso. Pour chaque année biso to futa yango. Mais ano ya donc ya zu yango en tout cas to sepeli mingi akende liboso Nzamba sunga na o ma mission sala et réussir mingi pour na David Nsala. Na sepeli na acte o ndeko na biso mwana Selembao David Nsala na acte a saleli biso pona ba frère o kokaki to futa pona bana biso na lycée franco-latin mais ya zu yango en charge attaque mwana Selembao a sepeli na kosunga biso ba mama na oto ozaki na ngo incapable a sungi en tout cas vraiment na moment oto sengeli mapamboli ya ebele misala na ekende liboso nyonso ya ezala kitoko makasi. Tangu toyebisaka bino likambu ya kokaba batangelaka yango classe te kasi ezali likambu eutaka na makila oyo Nsala Nzambi David azali kosala ezali kotalisa ke azali na souci makasi ya éducation pe ya avenir ya ba jeune ya commune na ye Selembao oyo ezali exemple à suivre. Et pesa zua te eza normal. Et kiyo. Oui.